bijou d'or, Mosi. Hélène, bijou d'or, Mosi. Hélène, bijou d'or, Mosi. Sikana uti, benena kokine, kotambola na kotambola, yesunde lisungie sayo mobulu papa. Bonjour, bonsoir, dans mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda recette ya mama bijou na mukolo ya lelo. Lelo mama bijou do na memeli bino kaka brocoli nanga. Nazo salela bino brocoli batumi bayebaka légume wana te. Na sina lamba yango na midele belé na kati ya bidor tuvi. Lelo nazo salela bino modèle mususu parce que nazo tia crème fraîche na kati, nazo tia fromage râpé na kati et puis nazo tia poulet. Après na lamba pomme de terre à côté. Ndeka na lobaka nga na bijou d'or na beta masolo ezaka chaque vendredi na bezo pesa nga masolo na bino pona beta. Mama bijou d'or na zala émission na ya promotion ya Bastar. Ozala na Star luka mama bijou d'or pesa vidéo na yo akosalela yo promotion na émission na nga. So mo sa boyo mobala boyo luka na bidor suivi parce que na zala émission ezali émission ya ba amser. Et à chaque dimanche, salela mama bijou d'or vidéo, pesa mama bijou d'or photo na yo, mama bijou d'or alukela yo amser na ye. Mama bijou d'or na un groupe nanga eza ya ba amser eza ya WhatsApp, groupe wana tozo benga ngo les amis de bidor suivi. Donc luka na libala luka mama bijou d'or na konti na kati ya groupe wana parce qu'il y a beaucoup de célibataires na kati ya groupe wana oko se retrouver oko zo amser na yo ata à partir ya groupe papa ya WhatsApp. Maman bijou dans la salle à makambu belé, la publicité, na salle à information, na salle à vraiment makambu ebelé. Maman bijou dans la salle à vue de recherche, muto akima na nyongo, luka maman bijou dans to lukaye. Donc di solo na yo maman bijou dans la salle on besoin, ma solo ka o ça ba 1 plus, maman bijou dans na baxé vino live o ezali chaque vendredi. Dans le bac 21h non, chaque vendredi na 22h. Ozala wana pona ko participer na live ya mama bijou. Live ya vendredi autre parler kaka mariage ya Karine Mokonzi parce qu'il y a pesi mama bijou dans 20 invitations à partager na batu. Donc to lobela la nous mariage wala parce que ozala suka ya mona za ko inviter bino vendredi na 22h ko manquete zala wana pona total otala live ya mama bijou dans ndenge nini ekoleka naza besoin ba soutien na bino likamyo surtout ba mika kaka bo soutenir mama bijou na ebike ekosimba recette nanga yango ke kade na utiko ebisa bino lelo mama bijou do naza na recette nanga ya pomme de terre na kotia brocoli na kotia fromage râpé na kotia crème fraîche na présenter bino biloko nini mama bijou do akosalela lelo musala na ye. Toza na pomme de terre na sina longoli yango ba poso pomme de terre nanga yango yo eza na nzungu bozo mona kuna pomme de terre ya mama bijou yango yo pomme de terre nanga na zu pomme de terre nanga na longoli yango ba poso na sukoli yango bien na tie na nzungu brocoli nanga yango yo brocoli ya mama bijou eza nango 500 g yango yo na ko mélanger na poulet oyo soso nanga yango yo eza ya 400 g. Nasi bozo mona paquet ya soso. Soso ya mama bijou yango yo. Donc recette ya mama bijou ezali ya poulet oyo na pomme de terre na brocoli. Batia fromage râpé ya mama bijou yango yo. Et puis tu remélanger na crème fraîche ya mama bijou yango yo euti na frigo. Crème fraîche nanga yango yo sikoyo na sukola brocoli nanga et puis na ko lakisa bino ndenge nini mama bijou do ako sala musala na ebe piste nini ya kotia na kati. Nde na euti ko yebisa bino il fallait d'abord na sala stop pona na sukola na no brocoli nanga yango na sukoli brocoli nanga na kati d'abord brocoli nanga kitoko na sukoli yango tala ba dimension na bimisi na kati boye mama bijou d'or na lakisa bino recette ya légumes oyo mbala ebele parce que ba mama mingi batiaka ngo vraiment kate et puis ndenge na lobaka eloko moko okoki kolambela ngo na mbidela ta combien je crois pas recette oyo nazo sala na nzimite na sina sala yango donc brocoli ya mama bijou yango yo ezala nango penza pe salité te na sukoli bien na kati ye pomme de terre à mama bijou eza la moto ezotoka
pomme de terre nanga yango oyo kati ya pomme de terre nanga mama bijou na otia kaka mungwa ya pamba natie mungwa nanga na pomme de terre. Normalement nazolakisa pomme de terre te nazolakisa recette nanga ya brocoli mais na profiter kaka koyebisa bino ke koliama na pomme de terre nanga natie mungwa natie ndambo mafuta na kati. Pomme de terre ya mama bijou yango wana ezotoka. Mama nyonso to ayebi na ye kolamba pomme de terre nanga na dumie moto. Tozongi na recette oyo nga na ye lelo kolakisa bino. Nalakisi bino déjà brocoli na ngai. Et puis nazongi kolakisa bino poulet nanga nasombaki ye na supermarché basi bakata boye. Comme pour okosomba ye ya mobimba yo moko okati poulet nanga yango oyo nasukoli ye malamu ata ezalaka nango salite te mais biloko yo surtout tosomba il faut kosukola. Poulet ya mama bijou yango oyo nazwi nanga ka litungulu moko litungulu nanga ye na kati ye nazwi 2 feuilles nanga yango oyo natie ye likolo. Crème fraîche nangai yango oyo ndenge kana lakisaki bino siko nazolakisa bino ndenge nini nakobanda ko sala mélange ya biloko nyonso tu nga nalakisi bino. Nazwi kikalungu nanga natie mafuta ya huile, ça dépend ya mafuta nini oyo kosalela. Nga nazosalela na mafuta oyo. Donc soki po lingo lamba na huile d'olive yo kaka. Mafuta mama bijou yango oyo nazotia mafuta ya huile. Mafuta ya huile ya mama bijou yango na pelisi déjà moto. Natie mafuta nanga ya huile mwa quantité. Siko nalingi natia brocoli na ngai nakotia poulet na ngai nakosala mélange ya biloko nyonso to mama bijou do nalakisi bino. Nabandi d'abord na poulet na ngai ba épices tout ekotia maka awa na kati. Poulet ya mama bijou bozomona yango wana poulet na ngai eza kaka na poulet na mafuta ka ya huile. Naye kobakisa brocoli na ngai likolo. Nabakisi matungulu na nga na feuille na nga. Likolo awa biloko oyo tango ekobanda mwa kosala neti ekalingama muke na otia yango mwa mai muke pour le moment na tie boye crème fraîche eza eloko ya prêt. Na tie oyo ezali ai nanga ai yango oyo comme pour kosalela ai ya okoki kosalela ai na yo ya mbuma mais nga nazotia ai oyo ya poussière. Ai ya mama bijou yango oyo natie likolo ya légumes nanga na poulet. Atie ai mama bijou na lobaka mwasi nyonso tu aza na ba épices na ye préféré. Donc mayele esilaka te mutu ya mutu aza na ba épices na ye oyo apréférera kolambela yango. Nga natie ai nazwi muscade. Natie muscade likolo. Ya légumes nanga oyo natie végéta. Na mama mingi eza pe na mama mosusu ayebi na ye végéta te. Eza na ndeko mosusu koyeba na yo mpe végéta te. Végéta oyo ezalaka malamu ebomisaka biloko makasi. Mosusu mpe tosombaka yango ezalaka na kombo oyo te mais eza kaka na bacouleur badense boye mingi batekaka yango mpe ya bandibu ou bien bateka wi na bamagasin ya bandibu ezalaka mie kutu par rapport ya oyo parce que wana ezalaka na mungwa mingi te. Végéta oyo eza bien mais ezalaka na mungwa makasi. Il faut kosalela yango kaka half parcelle oyo badoci baloba. Il faut kosala attention ya kotiaka végéta na yo mpo ezalaka na mungwa. Soki okotiela végéta ebele yeba ke okotia mungwa moke ou bien okotia mungwa te. Mama bijou sikoyo talingi natia végéta na ngai. Nazwi végéta na ngai natie likolo ya biloko na ngai.
biloko na ngai yango mafuta ndenge bandi kozwa moto nakomeka nakotia mungwa après soki ekomi pembeni ya kobela nde nakoya kobakisa mungwa mpona koyekola ba recette il faut s'abonner na Bidor TV soko s'abonner na Bidor TV ofini cloche wana ya notification mpona kotala ba biloko nyonso soki mama Bijou asalaka mama Bijou asalaka makambo ebele nalobi vendredi na 22h bozala wana mpona live ya mama Bijou mpona koluka kokabola ba invitation Karine Mokonzi apesi mama Bijou mpona mama Bijou akabola mpona fete na ye. Donc c'est ça biloko na ngai yango oyo nakobakisa yango mwa mai mokie mpona ba brocoli oyo ebela totikali na étape ya kotia crème fraîche et puis ya kotia fromage râpé. Recette oyo vraiment eza malamu makasi ifo bamama bosala yango so bosaleli bana bakosepela makasi parce que vraiment eza kitoko. Mama Ariane Bisbourg, mama ya badivin biloko kosalela bana yango oyo fa toboka na colonne biloko ya kolambela bapeti yango oyo déjà namoni ke déjà végétal yango apeti ezwi kitoko mungu eyokani mais on sait jamais nakomeka lisusu après mpona koyeba soki nakotia mungwa obe nakotia mungwa te. biloko na ngai yango wana ezotoka biloko otine makambo mwasi koyekola kolamba mayele esilaka te nazwi yanga lisusu nani épice oyo ya poulet lokola eza poulet omoni épice na bakisi na mwa épice na oyo ya poulet namoni etikali yango kaka moke awa yango mpe ezalaka na mwa mungwa moke nalingi natia ye kaka boye nyonso tu mpona yoka soki mungwa ndenge oyo ekoka bien natia épice na ngai ya poulet likolo mwasi azangaka mayele te mpo namoni épice na ngai lingi esila malamu nasilisa yango nyonso nabakisi épice wana ya poulet likolo mpona kaka biloko na ngai ebima kitoko anatanda kuna mpe pomme de terre na ngai ezobela bana balia lelo biloko oyo na pomme de terre donc awa totie kaka soso oyo totie brocoli tokati matungulu totie baépice nyonso ti bomoni ndenge na tie na mafuta bomoni ndenge mama Bijou asali sikoyo eza kaka wana kotoka na mafuta edine après mama Bijou aya kobakisa mwa mai après naya kotiela bino crème fraîche na fromage râpé voilà mungwa nanga mpenza ekoki kitoko namoni kutu mabakisa mungwa te koto pomme de terre mama Bijou ebeli ekoki nanga kokanga moto ya pomme de terre biloko na ngai yango oyo kosabone masu yo mana Bidor TV bozala jamais dessus mama Bijou alobi donc naza besoin basoutien na bino j'aime na bino donc soki ozotali video ya mama Bijou osepeli na recette ya mama Bijou kotika boye te tielanga j'aime donc ndenge nga nazosunga bino mpe bosunga nga na kopartage bavideo soki boza besoin mama Bijou alakisaka bino toujours barecette partager video ya mama Bijou emaka video ya mama Bijou pourquoi pas commentaire yango nde mama Bijou do aza nango besoin makasi nazomeka lebini nanga soki kompeki na kolemba
kitoko makasi na plus ko mai oyo ezala ngo mai natie mwa mai nanga moke sikoyo biloko nanga oyo etoka bongo na ya kotia crème fraîche na fromage râpé omoi biloko ya mama bijou eza kitoko nasi bozomona malamu ndenge biloko nange ezobela bien ozala toujours na biloko suivi confiance oyo opesanga bokontinue kopesanga yango so kotindelaka bavideo yango eza ba jeune fille kotindela bavideo yango eza ba jeune mama kotinda video yango partout mpona kosunga bana oyo bazobotama awa mingi bayebi na bango misala te donc partage video ya mama bijou mpona kosunga baniwa mosusu solo nabetaki ndeko na biso ya mobali aboyi mwasi na ye po mwasi na ye ayebi kolanga te nayebi te soki ayokasama bilor tv te bilor tv nde makambo bilor tv nde solution bilor tv so olobi na mama bijou salelanga video lakisa ndeni basukolaka ndaku na osalelo video na olakisa mpenza na ozwa temps ya osukola toilette nanga donc ata 3 heures du temps mpona olakisaki wi soki temps ezali il faut kosala vraiment misala na ndako eza na bajour mosusu tosalaka mosala likolo eza na temps te eza na bajour mosusu vraiment temps ezalaka okoteli toilette na yo ata 3 heures du temps kaka na toilette ya pamba donc wana okoki kosala ata après un mois lisusu ozongeli lisusu mosala wana ya makasi biloko ya mama bijou yango ezotoka ilegime nanga elembi biloko nanga ebeli na bakisi nanga lisusu mungwa te parce que végéta oyo natiaki ezalaki na mungwa épice nanga nayaki kotia oyo ya bapoulet wana ezalaki na mungwa yango mama bijou namoni inutile na bakisa mungwa parce que mungwa na ngai ekoki ya baépice oyo ya poussière oyo nasaleli eza kaka végéta épice wana nalakisi bino ya poulet natie ai na ngai ya poussière epuis naye kotia mwa moke muscade na ngai na kati matungulu biloko nanga yango wana mafuta huile ezali na mwa mai yango bomoni recette ya mama bijou ekomi pembeni ya esi ebeli etikali kaka na bakisa biloko na lini nalakisa bino crème fraîche nanga yango oyo merci beaucoup ma petite sœur Sandra Lina na Hollande parce que olobaka mama bijou explikaka biloko na yo kitoko vraiment na explikaka bino boye na bandelaka mbala ebele mpona comprendre nazwaka vraiment temps ya kobandela biloko nanga mbala ebele mpona eza na biloko nyonso tu mama bijou akomaka na se te na biloko mingi nakomaka na nga te parce que nayebi ke na explikaka très bien donc c'est ça oyo sikoyo ezali crème fraîche na ngai nazotia crème fraîche na ngai biloko nange esebeli nango ko mpe na kobokanga nanga moto nakangi nanga moto nazomélange biloko nanga kala moto ya réchaud moto eza ya kokangama crème fraîche ya mama bijou yango oyo mama bijou natie crème fraîche nanga na kati ya biloko oyo sikoyo nalingi natiela bino lokala moni mwa mai eza ebele boye nafungoli réchaud nanga parce que nga nalingi mai ezala boye te mai ekita vraiment mpona biloko nanga ezala malamu nalingi nakitisa yango mwa mai moke donc c'est ça sikoyo nalingi natiela bino crème fraîche likolo après biloko ya mama bijou ebeli donc recette moko kitoko bamama bosalela bana na bandako donc toyekolaka biloko mpe ya bapaya toza na mboka mindele pourquoi pas ifo tolambaka mpe biloko ya boye ekoma aire moko mpasi afroshop ta mosu azalaka mosika moya kosomba pondu eza te donc koti na okaka na babiloko ya bamindele bolia kitoko c'est ça mama bijou donc nga nalakisaka recette ya bato mwindu nalakisaka recette ya bamindele
donc naza vraiment international quoi. Donc c'est ça biloko na nalakisa te nayeba yango na mutu ondire bafumbwa no nalakisa te mais soko oluki bambinzo oluki nyonso to komona mama bijou nalakisa te ya kokalinga mbinzo eza na kati ya Bidor TV kita na se okomona vraiment barasete mama bijou nalakisa ebele nasalela bino soso ya liboke ya soso ya mbika. Donc c'est ça nalamba mwa mingi sikoyo nalingi naleka na étape na ngai ya kotia fromage rappel na ngai fromage rappel ya mama bijou yangoyo fromage rappel na ngai yangoyo nalingi nalekisa sikoyo natia fromage rappel na ngai likolo. Salipaka ya mwa mesure oyo kozwa nga chasse oyo tosi tofungolaki na biso yango pene etikali mike na kobakisa susu mosusu na chasse asika fromage rappel ya mama bijou na bakisa fromage rappel likolo. Oyo natie na moni eza nango moke nalingi na bakisa lisusu fromage rappel mosusu. Donc biloko oyo vraiment eza kitoko na pomme de terre vraiment eza kitoko makasi. Moto na nga nakangi ye parce que lokola bala baolia yango na pomme de terre okoki kosala boye oyo eza déjà viande oyo eza déjà na soso na kati comme mpo kokosala lisusu viande mosusu pembeni yo kaka mais soki osi otie poulet na kati boye ata opesi bana na pomme de terre ya pamba ekozala nango grave te parce que tosi totie poulet na kati donc eza légume na poulet. Nabakisi lisusu crème fraîche na ngai yango likolo ozomona mama bijou ndenge nazobakisa crème fraîche na nga natie mwa déjà oyo ezalaki liboko moko 2 liboko oyo neti 3 liboko ya crème fraîche et puis c'est fini. Crème fraîche ya mama bijou yango wana elubu na ngai esili mpona mokolo ya lelo. Mama bijou alobi mayele balukaka kwa sabone na Bidor TV mpo mona barecette oyo aboye bazwi wapi balambeli wapi makambo tozoboya bato baboyaka kondima baninga yango tozoboya makambo tolingi te bato baboyaka koloba mama bijou a danger yango nde tolingi te. oyo eza entre parenthèse kaka mpo toseka yango oyo. Waouh, biloko mama bijou buo wapi bazwi wapi mama bijou nalambi kitoko nazoluka sikoyo lutu wala tombolela bino mpenza bomona recette ya mama bijou ndenge ezali leka botala vraiment biloko ya mama bijou ndenge eza kitoko. Nazotia yango na sani na pomme de terre pembeni bomona ndenge biloko ya mama bijou do ebimi na sani. Vous abonnez massivement à Bidor TV, vous allez jamais déçu. Oh, pe bana bakokoli yango na pâte na bosani. Ezaka ka pomme de terre pe, bakoki kolia yango na pâte, bakoki pe kolia yango na loso, pourquoi pas? Donc c'est ça. Na fufune, je crois pas, ekoleka kututé, mais na loso ekoleka, na pomme de terre ekoleka, na ba pâte to se la ba na spaghetti, osali ma spaghetti na okitoko, bana bakolia très bien. Donc biloko na ngai yango yo. Talingi na filmele bino likolo bomona ndenge biloko mama bijou do ebimi kitoko. Na silisi kolamba, naza ko invité ya Derrick Mosi aya kolia, Rita na Suisse, Rita Mosi. Biloko mama bijou do yangoyo, ma copine Bijou la Blanche na Congo, mama bijou do na Lambi, biloko na nga yangoyo, naza ko invité bino boya kolia. Namoni mama Meje na Quadrate, yaka kolia, namoni mama na biso Mama Maggie na Belgique, namoni Mama Jolie na Belgique, ta copine na lobi biloko yangoyo. Donc mama bijou do na lambi, balamba kaka, biloko mama bijou yangoyo, pomme de terre, sauce na nga bomoni ndenge eza kitoko. Mama Viviane na Quadrate, mama bijou do alobi salela ba petit, salela ba Chloé. Biloko yangoyo, mama Louise na Colonne. Mwasi ya papa Andoya, biloko yangoyo. Papa la biso Sanari Masamba, mama bijou nazo sepela na ndenge osutena nga pona partager ba vidéo na nga. Yebisa mama asala biloko oyo ezaka ate pona bana.
eza pona biso nyonso parce que oya mama bijou d'or akolia yango yo trop semoule na nzoto mabe il faut eya moko koliaka ba pomme de terre. Merci na babone na nga tout nde bopesanga confiance ya kosabone na Bidor TV na prometa bino bokozala jamais dessus parce que pa na biso a buzoba ezala te. Mama bijou d'or na beta masolo epesa ba 1+ epesa ka ba conseil ko boya mwasi na ote pona ayebi kolamba te. Lakisa mwasi na yo misala soki yo yebi kolamba parce que lo na poto na mibali mususu balamba ka koleka bana basi. Lakisa mwasi na yo soki yo pe oyebi te tinda mwasi na yo na Bidor TV. Lakisa ye chaîne na mama bijou yebisa mama bijou musala ozosala ozala mutu ozana mwana élève azolanda yo po epesa mama bijou d'or courage. Soko yebisinga eloko bongo na banda kolamba presque chaque semaine pona na yebi ke nazana mutu o nazolakisa ye kolamba en distance bazwaka cours na distance pourquoi pas kolamba tozo na distance donc biloko na nga yango yo balobi tozoboya nde bato bazondima baninga te yango nde tozoboya likam tozoboya yango wana ba o bazondima baninga te tozoboya. Nalingi bino mingi babone na nga bozala toujours na Bidor TV confiance bopesa ngeza ya ofelete eza ya pamba te parce que nazo salela bino musala bo s'abonner massivement na Bidor TV bozala jamais d'ici parce que mama bijou d'or alobi awa nde musala oluka libala okobala na Bidor TV signer sala vidéo pesa photo luka libala okozwa ozana au star luka mama bijou d'or promotion à chaque semaine combien de personnes batala mama bijou kozwa chance ozwa ta musumu to obenga yo pona kotindela kota mususu mwa body ndenge bandeko mususu basi bazui ba chance donc c'est ça promotion ba lukara yango mama bijou ataka ba information mama bijou asala ba communiquer ya bato ba yikima biso na ba mbongo mama bijou asala makambo ebele na pesi mbote na groupe nanga moko ya WhatsApp les amis de Bidor TV merci na bino na ba soutien na bino. Donc, na ndenge bozo soutenir mama bijou na moni mama na biso Clarisse na Londres na pesi mbote makasi parce que toza vraiment ensemble. Na pesi mama na biso Karine na Afrique du Sud bambote na moni ba la carte qui gagne na moni ba tebele vraiment toza vraiment ensemble parce que mama bijou d'or alinga abino mingi. Mama Clarisse na Canada, oui na Canada. Ba bisous na yangwana et puis bon sans oublier Fondation Bidor TV to sunga babola participation na yo ya 10 €, ya 20 € et ça la bien parce que moi année oyo toko contribuer na KST tozo lukaka contribution mbongo ebi mebele to sala pa ya kobanda kosunga babola. Fondation Bidor TV mutunya soto moni ki obeti sami libaku luka mama bijou d'or nga na otsana nga ndamba mbongo kosunga ezala liboko moko te ya yo moi 5 € na yo moi 10 € na yo participation nzamba sali biso ya minene na 2020 oyo mingi na biso basa ya kokufa biso ba oyo tozali il faut kopesa ye merci nazana kondimaki ane ekosila nango malamu parce que toza bana ya nzambe mbote na bino nyonso bisous.